Songa benu ya kusabenu. Fati ya keti susia bako. Beta dia beta tunda. Et puis beta sebleti kuskisalu ya fati. Beta sebleti kisalu ya fati. Bapangi na betu Loi ni mesalamande. Sur 100 millions des habitants. L'objet de soutenir loi. Ah ouais, pour les dire non mais na muzitu liba. Faïlu na Sénégal. Maloufa na Moïse ya tombi liba. Fatima. Et la chef de l'État presse FIFA, nous avons décortiqué. À l'époque, Kabila Saraki président, Mouto Yabanda a financé les armes pour tuer nos frères congolais. Et Saraki Poutine. Il a fait ce FIFA. Poutine Yabanda a financé les armes pour les Congolais Bakufaka. Et Banda Koya par Rwanda. Tango John Biden a su pouvoir. À l'obili Kamuya Congo na Kotika Yango. Lokola Bazaki na rancune. Na Poutine atali no fatia sa démocrate lokola biso ba américain lisu na biso na Congo et sengeli to kitana no pa ya Poutine to yoka alinga sala nini pona ko na Congo tibo yoka ki Martin Fayulu abana ko tout à tout vérité désir a coopérer avec les occidentaux na Russie sala ki na kati Poutine pas financer ki ba arme pour yoka ki musito alobaki donc créer sécurité pour être investisseur ba yo il ne peut se vivre avec diplomatie Fatih Beton Poutine m'a yele sila raté salini baluki frontière ba contre la minduke bamonité il ne peut se vivre être le chef de l'état maboma makasa il a fait Kabila na musitu bokutana na Martin Fayulu yo metala betu betu batikata la sociale ya peuple ko sama lukonda wu sama lukonda wu ati wu ministre économique wu na liba continue on il faut jolo on katibra il a fait encore riri on faut continue alingaki bateka mbo bakutela Fatima asiri mayo ingaki bawa biko bakotuna ngulu lo bituna me Fatima Kabila Kaya Fayulu se Oboyolo yoka secret Dato yo John Biden a pesaki Poutine ya liga ki a rapporté yango John Biden a lobi non kaka dato ali foto ngana to sala nini John Biden na Poutine mbunduna kamba kuta nini solema na rate salini bagade news ya Poutine bakagate basani soto sagani na America muka Biden baloni awana yali ni solo ya America na yeli ni solo yako na ko yabisa bino tozana ambassadeur moko asa songi oyebi mwana mate songere mune oyebi Mike Ame etele ya maboko bakasa John Biden na lobi osali na Congo pendant combien de Poutine passe pendant lobi ni chef na Congo na coopération 18 c'est quoi l'intérêt ya Congolais na 18 ezali ni Poutine a lobi intérêt ya Congolais na 14 ezali piller le Congo tuer les Congolais mourir des Congolais tuer les entreprises du Congolais Bomako John Biden a yoki alobi ezalaki nde papa soki ozobete la Fatima boko sandoki munene yo ozolanda bakakingaka kingakati succès nango asilaka basali 18 eloko balunga basali ezali bete la Fatima nde maboko papa bapangi na bete ya luzolo mutu ya kusabenu bene wa message ya bato bandundu bagraba ndundu bometu babeti fo Fatima umela na bwala na be graba ndundu balobi betu me bagisa déjà Fatima beto de Martin Fayulu Sénégalais awe eske yatavanda ve achani metele mande yale dila to ya medile ve yale kinga sate okotuna ngulu
sur le plan diplomatique. Poutine a longoli ba document oya simbela RDC. Soki Kabila na failli bazo coopérer, bazalaki na silence pas ba occidentaux. Na Poutine, UDPS FIFA. Mike Hammer. John Biden a lobby boy. Lokola na zima kambu ya RDC. Masolo ya RDC yo. À partir de l'obou. Et puis pour donner l'information, yo Poutine. Na sotinda secrétaire makasi. Na est mboka ba congolais. Ah wala yabisi bino le 24. Le 24 juillet. Armée internationale. Ya Amérique. Il y a la frontière nyonso à Est. Très bien. Il y a la frontière à Ouganda. Très bien. Il y a la frontière à Rwanda. Très bien. Il y a la frontière à Zambie. Il y a la frontière à Tanzanie. Armée sécuritaire Licolo, Limpouna, na Ouest. Et la chef de l'État ma bonne place. Otawabi Martina Souka. Mutuyatina. Mutuyatina. Awana Congo de Fatime. Naba Congo Fatime. Voilà na betu na bantu du Fatime. Sasa mobimba Fatime. Est Fatime. On la veille. Joka. Simba e. Ngoli makamunyo sa RDC na maboka Joe Biden. Biden a lobby en anglais. Obi on English mister. What I can eat what I say. Na botole yo Congo na pe. Fatia demo. Fatime. I love in English, with in English, got in English. In English one time. In English one time. Si quand il Poutine a donné la Anglais, na français va faire monsieur le président, en tout cas John Biden a lobby. Yo kangambanga pour le Congo, sinon tout le monde ça sande. Le chef de l'État va sur le cadre diplomatique, John Biden a dit, gouvernement ici a dénoncé la RFI. A lobby biso to soutenir RDC na 100%. To soutenir RDC na 100%. Le lobby ennemi à RDC ba komi komi bimisa na poids. Na l'élite ba hollandais. Okotuna na. Biso to tuna Fatime. Yende mukonzi yambo. Oyo ba yaka ba warioto yebi bango. Banda yamboke. Biso to ndimi lwacha. Obi ma président wa la congolais mune. Yo congolais. Mune mama na yo congolais mune. Oni kitaliba. Mais Wabi Mansonde, Fatime, tu as poussé nous. Nous précisé. On ne peut pas arrêter un état chef d'état-major en exercice. Le chef d'état-major a ça qui haute trahison. Le ça a plein de travail. Et puis pour bien information, même le général Yamba Daka, numéro 1 à Bango, Aza déjà aux arrêts. Oui. Il est pressé FIFA. Et puis Nakoyabi Sabino. Il est comme il est à l'Est. Nzoke Zalaki Mingi Mingi Barwandete. C'est nos frères ko. Tango Amoni Fatia qui dit na Est. Bamususu Bango Bazo Mananda Kuna Arme. Bazo Kenegotika na gouverneur. Bazo Kenegotika Yango Papa. Yango moni lelo, il faut te mettre la Fatima Boko. Il faut te féliciter Fatima. Il faut te kumisaka. Oso. Oui. Oso nango lelo. To sengi na ba chrétien nyonso. Ah biso pe ba combattant to za ba chrétien na ba pasteur. To kosambela puisque chef de l'État depuis Goma a décrété prière pour la nation. Asengi ba passer nyonso na ba combattant to sambele pona mboka ni pona ni RDC na biso to sambele pona nini mboka na biso donc to sambela prière to zo sala ezali pona kocha pour état de lire système ya ba Kabili na ya ba Madidi oyo bazo sala ba réunion butu butu ezala ni les sans effet. Moto totinda gawa ezalaka na effet immédiat. Eziki saka biloko na bango nde. Yango moni makambo tu bazo sala ezobima na poisson. Il est best vivant. À partir les 30 oyo toko sala rang avec prière. Très bien. Awa.
tokoya tosambeli awa totindi moto en cascade. Oui. Le 30 juin tokosambela awa na moto ya Nyiragongo ya volcan ekita na basango batutu bazosala complot contre Fachibe le 30 Banzamba lezika. na banzambala na bango Lezika. na bao biloko balataka nyonso bakomplot nyonso bamalili bazosala bareunion to bazosala tokosala tokoyawa tokosala yango lelo le 4e Les hommes mercredi. les 30 eza mokoloni Mercredi. Qui vivra kosala prière awa mais chaque jour à partir ya lelo kozanga kosala prière te na ndako mpona kozambela mpona faci beton zamba abatela faci beton abatela bacombattant abatela RDC eloko toza nango lelo bokoyeba deja bandoki yango tozoloba soki faci alobi meme ke bakanga ngungi nyonso na Kinshasa Mozito na Fayulu na basango bakoconteste contre ngungi il va se vivre bakoloba te tika ngungi eso bakongole eza bongo te bandoki lelo eloko ezali ya liboso faci atindi siya na ye na mibi akenda yeba bavivre frais oyo eyakawa kuna basumbaka yango combien tipo wana akei na kachimini akei atali carton ya soso basumbaka yango na $6 il va se vivre carton ya Thompson $5 $5 $6 $5 $7 na oyo ya dédouanement ya mipanzi Puis $3. Puis ça fait $3. Maintenant, il est vivant. Maintenant, Bayekotuna. Puisque le Premier ministre Azamoba allez tout ce que vous travaillez pour moi. Oui. Ah oui, c'est un système qui a sanctionné. Ça m'a loco. Nicolo. Papa, car tous autres sont balobi bien. Ceux qui, bon, ici même, doivent balobi que Ezali Koleka. Carton il y a pris one école et $10 te. Prix Nios, il y a des changements on a dépôt. Et comme $10 te. Na carton bon. Mais bino boso cha carton $40. Boso cha 45, boso 35. Ezala qui planini. Il est pas suivant. Il fallait Fachi Aya. Faut Fachi à la président. Toi, il y a un secret. Basali, inspection, on a balobi boye. Pris à carton, na Congo. Et d'ailleurs, boyo comme un secret. Même égal, oh ya Kalawana. Et le ministre va secret et pas ministre à Kalayabisa économie comme on est à Gracia. Alors oui boy, biso to après
ya kotia carton même na $6. Baloba batikali na courrier balobi tala document ngoyi toza prêt na Congo lelo toteka carton soso na $6 $10 ezebe mais emati ndenge nini Joseph Kabila na complicité na ye babaindien na balibanais bamatisa biloko Olive Lema il devait se vivre bamatisa mpo nani vers la fin ya 2022 babilongo ebande kokita il devait se vivre. Ce n'est pas lui. Et ça, point d'abisso, pour voter, il était dans le bloc de Mataki, dans la basse à la bouille. Pas fouiller, ici, plan politique. Zéro. Plan à Bamouya Mouana. Heureusement, Fatima Ye. Fatima. On dirait qu'il va te comme mot. On cousait la Fatima. On se dit, il va y aller. Il est qui va faire du corps. Tout la lobby, tout la main. Même Malalia. Il est s'il vous plaît, Boyo Kalelo, madame, vous êtes très sensible. Eloko, na minute oyo ministre, avant ministre de l'économie, a sa décision, a même projet na conseil à la qui s'y point par point. À lobby, eloko esali que lelo, toi pris, ce n'est pas moi. On est allé na Namibie. Thompson est sur Eutaka. Thompson coûte $3. $4. Carton. Mais Awa, 25, 35. $37. Fois triple, quadruple. $37. Un carton, il y a $4. Bonjour Matissa Yango. Même la douane, ma foute à Gambo Wanate. Il est venu vivre. Voyez, parce qu'on va y aller en bokeh. Mocha Mato, il s'il vous plaît. Baïni en bokeh. Ce qui a fait café. Biloko ya Albert Nani. Yuma. Asale Yuma. Décision bosui et ça m'a fait. Nemi na Shadari na Marde Madidi na Mosit ba contester ndenge biloko ekiti ba Congolais ndenge bazo contester ba contester pour nani totimbelige Fatima. Et d'ailleurs avant biloko ekita to signé déjà partenariat na Belgique. Très bien. Il est pas vivant. RDC a signé déjà partenariat na Belgique. Babanda kokitisa biloko awa na nyongo. Babanda wena nini? Na prix assez Belgique. Na transport, na makambo nyonso, soki boye osombi yango na $3. Oye même oteka na $6. Aussi bénéficiaire. 100%. Double, 1000%. Mais bazoboya
basomi na 3 $, basali même na éviter pourcentage combien? millions de paysans. Et puis boyoka il est pas viva kaka égal oyo égal elobi boy tobomba kabila trop baso loba timolanda te Loba président. il est pas viva balobi secret belé ezali na pouvoir ya kabila azali kosala mpo peuple congolais lokola balinga Thomson balingaka babiloko oyo soki tomatisi yango po tosabote pouvoir ya Faci yango toyei kopesa barévélation oyo biso égal toza prêt ya koteka carton ya soso même na 6 $. Très bien. Yoka bandeko bino boyoka même prix ya billet Faci atali balobi billet ya plus cher du monde ezaki biso. Et puis plus cher wa kaka na mboka na biso ozolunga ozokende kasai ofuta $600. Petit Jésus, que Dieu vous te bénisse encore. lelo ezalaka $400 lelo 137 $137 $. Ofuti okomika na loyoso aller retour okomi na mushima ofuti $151 okomi na mushima weko nachomeshaka byo ile basi viva yoka bademo bazoloba nini nani Shaddai nani Mwilani non tozondima te biye ekita ekokita te bazosala teyate ile basi viva la loi est plus dure. Oui. C'est la loi. C'est la loi. Reste toujours la loi. La loi. Très bien. Très bien. Les lots, va constater. Et puis même dit de la loi, Bacheli va dire, Indien, n'a pas les SB. Baïsi va revoir. Oh, il y a un carton sauce à $10. Au sang libre. Pour comprendre complot, s'il vous plaît, par rapport à Tozoloba, donc la minute, toi, vous allez se poser, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Viva. Viva. Oui. Il est pas vivant. Vivant. Donc, na lobby bien. Oyo babimisi na conseil des ministres. Babimisi na dototé. Avant babimisi décision wana ba étudier point par point. Très bien. Très bien. Ba étudier ba paramètres nyo. La chaîne douane. Na kati. Na carton mo.
bande ko futa koleka même batali balobi en tout cas les Indiens les Libanais sont des démons. Ah oui. ezalaki plan ya Kabila na famille na ye chef de l'État premier ministre apesi ordre boy oyo akoboya koteka prix ya carton na $10 na $17 ya carton oyo ezalaki 30 kilos 17 Macabre ya nami de la mer ambassade $17 mais ça qui combien $45 ambassade c'est $80 Macabre va te faire 8 000 Boyoka il est best vivant. Ok, comme on a vu le coin de l'amitié. Social, les a Thompson. Ok, il a 500 Thompson est bien. Mais pas la valise. Thompson, on a 100 francs. 5 à 500. Il est best vivant. On a Minito Yoka. Exemple acteur. Yoka Yuma. Chef d'entreprise à RDC. Nous s'opposer à la décision. Il fallait pas ça qui s'habille. La minute à part chef de l'État a sa stratégie 300 il y a hors bord plus biloko ya bateau et ya qui va libérer qui na ministre ya agriculture pêche l'élevage. Très bien. Ma moteur hors bord au ballon babambisi na biso na fleuve les autres là là va filer donc va remettre la mono. Très bien. Ah, il est best vivant. Fatia Salam wa la Kikol. Très bien. Très bien. Oui. Il est best vivant. Ah, il est best vivant. Na lobby. Na ministre, premier ministre, a fait instruction gouvernement. Gouvernement va se comme le premier ministre et puis ezali na number 1. Wa so comme RDC comme le nani. Fatia ça il fait la ayo qui message. Avant to comme la Kinshasa ezana ba mbisi moko na niveau ya este. Oh bambi nani ya mai wana ya nani ya Mabondo ya rouge Mabondo ya rouge ouais sanga motuwa oyo kabilo social okufa na social oyo kotona na fulu na minito na koma na Bukavu maziba ya bambisi wana ya Mabundu ebota biebe Belardo balobi misi wana basombaki yango eyaki awo balobi soki basalika démonstration bakitise même des conteneurs awo bato bakopasana ande eboti déjà donc Fatia zozo décision tant que avant nano azona une solution te Azo d'abord solution, après décision, il y a 6 mois. Très bien.
na basoso ozoyo basoso ya Fachi Beton Ya solo. 17 kilos na 1500 francs. Yo soy Yoka, vous le plan ezalaki awa, ezalaki ya conduire mission ya chef de l'État. C'est ça. Puisque bakinois balinga Thompson, bakinois balingaka Banzi, na bakwisi. Mais Fachi apesi ordre likambo ya douane wana na conseil des ministres. Ministre du Transport, à l'Obiboy, à partir d'aujourd'hui, douane et kozala réduit à 50%. Oui. Douane réduit à combien? 50%. Oui. Social. C'est là. Même coroner sobo mabad. Mais batu bakolia wa hande. Mikolo yo. Toko defana batu ya ola biloko. C'est ça. Très bien. Oui. Bino ba brasa filo bolinga kolia bobo. Boya bambisa boy. Na minute social ezonya tabana bakolo. Et Conseil des ministres. Yoka. Ils sont commerçants, nous t'en comptons les bisous. Non, même aux États-Unis, même en France, partout, les commerçants, ils ont pris le bango, ils ont été le bango. Et ça, c'est quand on a le moki, on m'a dit que c'est la dernière année. Mais oui, Kabila Zakati, qui va me souhaiter libérer. Bango bayaki ba Libanais, bakomi kosoma na mabela ba Congolais, bazoto na bando kakayeli na Congo. Biso toboyi bengete, toboyi ba Libanais te, mais tolingi ba Indien, oyo basa na vision ya chef de l'État. Et puis moi se soumettre na ordre ya RDC. Oya koboya kamate biloko nozo. La minute chef de l'État, Nicolas information ça moto. Chef de l'État il a mis ministre des Affaires étrangères il y a Burundi. Et pas Uganda. Aïe, kotika lettre il y a accord entre RDC nani na Uganda. Vous avez la diplomatie. Et l'autre personne elle est sa kabiriste na madini baleli bonani. Comment Fachi a réussi pour convaincre les bateaux yo? Oh, il va s'agir à guerre à tout moment. Aïe, il va se viva. Viva. La chef de l'État. Ouais, l'obaki. Banda, Moukile Banda. Fachi lobby na après Kagame. Fachi lobby boy. Ngonga ya Keren. Ngonga ya Koboman. Ngonga ya Masas. Ngonga ya Matang. Et ça l'est. Et si là. Il y a bon voisinage. Donc comme il y a un moment, il y a bandeko, tout ça africain.
Oui. tokomi na moment to travailler ensemble kaka matala de moi ngolo azala ki wapi hein Zambé. Développement. Petit Zévi. Oumela. Machi béton. Béton. wana zoni en anglais yes yes it's good Yoka Tala Fachi c'est un don de Dieu. Il est pas vivant. Yoka Bible eloba ke esika matama na bino ekonyatama epesele mabino. C'est ça. Cela veut dire Samba commence possession ya esika yo konyata. Ne basali ya Samba. Tala Fachi comme na este guerre nyonso paralysée. Très bien. Oui. Gloire à l'Éternel. Voilà. Un envoyé de Dieu. C'est ça. A commis a bouleversé quelqu'un qui a rebelle. La rebelle va commis bobo sali na bamandu. Lelo na Butembo 150 militaires. Babimisa. Très bien. Très bien. Donc 150 Bakuluna ya Zamba. Bayeko tika nini? Lelo beto babuko ko beto. Wana retombé ya état de siège. Mais boyoka hier na dimanche ukande moko comme nezali akotaki na messe. Ukande. Ache bom ko basango basika. Eloko nini asa eloko eza peut-être bakolo na bango eza peut-être bakolo na bango mais bato bakufi te basika bapota na minute oyo badekrite couvre-feu balobi nini na moi omeni couvre-feu ya moi nalobi couvre-feu ya moi Couvre-moi 100. Yoka 100. akosola Kumanansoto. et puis tout à l'heure chef de l'État abengisi baadministrateur baadministrateur baza banani Yamatuza. baza banani L'État. na bango nyonso conseil de sécurité en urgence Ok. Dirigeance. en urgence qui pouvait imaginer Fachi civil mwana ya civil asima munduki te aujourd'hui akende esika balobaka bato bakomaka te Maboko pembe. esika balobaki Matata. triangle de la mort o ligne rouge esika bashabu leta bavandaka te Fachi alakaka na campagne na ye aina basi viva soki na komi chef de l'état akosesale wapi Na este. aza wapi Na este. Simba e. Wanelaka. muti etikete ya pam elilingi ya pam Maboko pembe. Mwana Nzambe. o Fachi aza etikete Massa Kabila. lelo Fachi alakisi que quoi il est capable de gérer non seulement la RDC mais Afrique Très bien. yango nde motivé Joe Biden ati na expert na ye aya kokonstate si réellement Fachi avandi na Goma Ok. aina basi viva Petit Jésus. Mandela Kipe Mandela. Ononande. envoyé spécial ya Joe Biden ayewo naye kotala chef de l'état na oya balobi te azala na oya te aza na akutani awa azwi ambassadeur
alingaka nani solo yoka bino bozomona eloko oyo nalobi depuis Congo basala c'est avec Fachi Congo ekozwa kimia c'est ça kimia ya Congo eyaka te salini na minute oyo basoda baza na Kisangani 3001 baza na Ituri baza na Butembo bakena nous samba te bazozele baprepare bango po bakota zamba bazokota zamba wote wana mwasi abomaka ete wote omoni mwasi azemi babetaka masasi te aza mwasi anani et puis bato wana bazwa bango sur plan international baza barebelle simple te baza est-ce que baterroriste basambaka na bango donc na minute bakei kuna bagene alobi tosilisi ndenge Fachi atindi biso Fachi atindi bango pamba te ayebisi bango mwane nabeta munduki kala pesanga bon et puis bazoyemba Fachi beton na manduki c'est ça Fachi oyemba fo ine basuviva basoda bazoyemba Fachi eza na telefone il est presque vivant. Donc, la minute, force. Donc, la minute, Fachi azali. Pour l'instant, boyam. Il est presque vivant. Boyam que Fachi a lelo, awate, déplacement. Même il y a biso bakade na biso, il y a parti. Parce que nous la boye ko fongola boye bela donc capital ya institution ya minute pour l'instant et comme wa très bien très bien donc nazo yoka bato bazali ko kanisa ke to sala musala et puis basakanisa chef de l'état ko sakana bamoni comment chef de l'État a travaillé. Tant qu'il faut toucher, et là, il y a cartouche, il y a Kabila qui paralysé, le peuple congolais. Et c'est là qui est social. Très bien. Congolais, même à Zoké, c'est tout ça là. Congolais, ceux qui ont travaillé, mais Thompson est moins cher. Par contre, le bâtiment présent, où la matière est très bonne. Faut qu'on ait un technicien. Faut qu'on ait un travailleur. Et là, on conseiller à chef de l'État pour aider mon consi. Na moni bino
ozolinga kosala neti luyenge kuna Oui. bino baconseiller ya mokonzi ya mboka boyebe Boyebela. non tolobaki déjà bato bazoloba o maître Joël il devait s'akangisi ye il faut raisonner ndoki Hey. papa il devait s'akangisi maître Joël Jamais. moto akangisi maître Joël eza nani alobaki o aza demi Dakar ote afingi ngai ba chef de l'état mokonzi ya mboka bafingi ngai combien de fois tala siko comportement biso tozoyebisa ye lokola ye aluki arando na base akoyoka nini Simba ye aza mundele rate biso na ye ora aza rate andu aza rate lelo bato nyonso boyoka bakongole soki biloko emataki ezalaki politike ya Kabila na bato na ye mais lelo Faci azwi décision ya kokisa biloko mpe bato bademo batomboki lokola batomboki biso tozoyebisa gouvernement ya RDC boyi kaka esika wana nyata boluto oyo akomeka akoboya boru na ye biso nous devons nous prendre la chose donc nalobi bakomersa nyonso ya Congo na minute oyo il faut tout soutenir surtout les Congolais. Et ça va monter. Puisque les étrangers vont accepter de m'appeler. Tout le monde Albert Youm. Alumba. Alibé. Lelo, prière à lelo. Tozo sambela avant totina moto. Tozo sambela moto. Tozo sambela d'abord le chef de l'État à la sous-protection. Ya makela na Yesu. Ambaye ba mo. Oui. C'est ça. Tozo sambela d'abord. Lelo, dîner les 30. Avant aussi, bateau va venir au samedi pour téléma. Tozoli na to sambela. Prière na biso ezali boye. Zambe abate la Congo. Zambe apesa Congo kinya. Lokola Faci akaba RDC na maboko ya Zambe. Congo ezwa kinya timolesa kosala nini? Mais moto oya kala Zambe. Oya nyorango. Ekita esika banguna nyos. Oya bazo sala a complot contre RDC. Contre social à peuple congolais. Ezala na mai. Ezala na Zam. Ezala na forêt sacrée. Babisika nyoso. Oya bazali kosambana. Ezala na este. Moto akande na Zambe. Ekita. Etumba.